muna bala nyonso ya info lingala journal ya peuple pour na peuple to fungoli yango na présidence pour na côté c'est bien ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lundi 28 avril 2025 na cité ya Union africaine. Maxime Prévost Oyazali vice-premier ministre et ministre ya affaires étrangères aux affaires européennes et de la coopération ya royaume ya Belgique. Oyo ayaki kolakisa soutien na ye na mboka epai ya RDC. Eritima pinde mérite Kindu. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lundi 28 avril na cité ya Union africaine. Monsieur Maxime Prévost Oyo Azali, vice-premier ministre, ministre ya ba affaires étrangères, ba affaires européennes, coopération au développement ya royaume ya Belgique. Ye ayaki ko témoigner soutien ya mboka na ye, ba mboka misusu ya Europe et pa ya République démocratique du Congo. Na ba initiative Oyo ezwami na gouvernement congolais, ba intense sous-régional, instance sous-régionale, paix internationale en faveur ya Kimia ya République démocratique du Congo. Selon chef ya diplomatie belge, alobi mboka na ye ezali kope sa chance na succès na initiative oyo nyonso ezali kozwama. Maxime Prévost alobi batikali acteur moko ya makasi pe crédible depuis tangu molai na région ya Grand Lac. Pe batalisi soutien na bango ya Belgique et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pe pona ba pays nyonso ya communauté européenne. Na Sénat bosimbako président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde asololaki na ba membre nyonso ya bureau bolanda reportage ya Nadine Assona. Oui, effectivement, nous venons de sortir d'une réunion du Liboso ya bapandi sango, rapporteur ya Sénat honorable Nefertiti Ngoudianta atalisi ndenge balobeli ba grande ligne ya bokutani oyo kuna atalisi na bobimi na bango na réunion oyo elongo na bureau ya Sénat opinion sengeli ba retenir que bokutani oyo bayebaki solo na ko planifier ba travaux oyo ekosalema na plénière pour na mois de mai oyo kala mingi te ezali kobanda pe bayebaki lisusu komeka kotala lolenge nini bakoyeba ko organiser suivi ya ba travaux na ba commission na oyo etali ba travaux ya plénière ba lobeli quelques questions oyo ezali liées na contrôle parlementaire pe ba questions législatives pe lisusu balingaki ko planifier yango pona ete bakene na lombango pamba te baboyi mosala etikala na sima na bango na oyo etali bongo ba travaux ya commission ebele ya ba commission misala na bango ezali déjà kobanda surtout na oyo etali ba activité pe lisusu balingi ko planifier nyonso po mosala na bango esalema kitoko ezala na ba problème te bosengeli koyeba ke ba question oyo ezali lié na validation ya ba mandat ya 8 sénateurs o ba uti kozala bongo eli kala mingi te na ba province oyo scrutin ezalaki te boyeba ke yango ezali pe inscrit na ordre du jour ya ba dossier oyo ekozala traité durant mois de mai oyo ezali kokoma kala mingi te. Vice-premier ministre et ministre ya économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, représentant qui chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na forum Crans Montana na ville ya Casablanca na Maroc au Salamaki du 24 au 26 avril 2025. Oritima pinde Fabrice Lundungi. Na forum ya Crans Montana oyo esalemaki na ville ya Casablanca na Maroc kobanda le 24 kino le 26 avril 2025, vice-premier ministre et ministre ya économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na kombo ya chef de l'État, vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a salaki clin d'œil na ba décider nyonso ya mokili ya ba affaire et sengeli ba ya ko participer na rendez-vous ya haut niveau na utilité ya ko investir na République démocratique du Congo. Patron ya économie nationale a pesaki ba assurance et pa ya investisseur nyonso oyo ba utaki na 4 coins ya planète que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pilote personnel ye azali ko piloter personnellement question etali amélioration ya climat des affaires na République démocratique du Congo. Gouvernement souminois azali ko sala makasi pona ko accorder ba outils to biloko ya malonga pona ko faciliter ba investisseurs oyo bazali crédible pe lisusu bazala favoriser davantage pour la création d'emplois dans la République démocratique du Congo. Il y a des choses qu'il faut améliorer. S'il y a un des dossiers
qui est aujourd'hui prise en charge directement par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la question du climat des affaires. Il a créé dans son cabinet une cellule chargée justement de faire le monitoring du climat des affaires. Il préside régulièrement des réunions d'évaluation des réformes en cours pour, à son niveau, justement, garder l'impulsion sur les réformes qui ont été initiées et s'assurer que ces réformes produisent les résultats escomptés et rassurent de plus en plus les investisseurs. Na qualité na ye ya envoyé spécial, ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na forum oyo Daniel Mukoko Samba azwaki na maboko ya Macky Sall, ancien président ya Sénégal, trophée pour na participation na ye pe na contribution na ba assise ya Crans Montana na Casablanca kuna na Maroc. Bosimba pe boyeba ke édition 2025 forum oyo ya Crans Montana et se focalisaki mingi na makambo etali commerce international ya Afrique, sécurité maritime, sécurité ya baport pe ya banzela oyo ezali navigable. Ezalaki occasion pour na bato nyonso to ba décideur étatique bayeba na ko réfléchir pour na makambo etali ba décision oyo ekoarrêter pour na désenclavement ya continent. Sénateur Gentini Ngobila animaki point de presse lundi 28 avril na sepas na commune ya Gombe pa iwapi alobelaki likambo etali marché central. Stéphane Skande, Fabrice Lundombi. Très reconnaissant, na Seigneur Jésus-Christ, ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa, a sengaki tant mouke ya prière pour na koloba merci na Seigneur. Mise au point na ye et vandaki mingi na 5 points. Et pa iwapi, Gentini Ngobila Mbaka, sénateur, a bandaki na historique ya problématique ya marché central ya Kinshasa. Oyo ba benga na lingala zando ya monene Bosimba marché central ya Kinshasa et tongamaki depuis 1970 pour na capacité ya 3500 vendeurs. Na 2019 tango Gentini Ngobila Mbaka akomaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa a salaki état délié kaka ndenge ezalaka. Kasi situation akutaki ezalaki ya kokamwa na zando ya monene sije moko libanais na kombo ya Hassan atonga na mbongo na ye moko 120 magasins mobimba ye afutisaka $2000 par mois pour na chaque magasin. Nalobi bien Bosimba $2000 par mois. Bino moko bosala calcul ya $2000 fois 120 magasins par mois depuis 2006 kino 2019. Libanais Hassan azalaki pe lisusu ko gérer zando mobimba bakisa ba étalage nyonso. Donc ville ya Kinshasa bazalaki atana 1% te. Donc bazalaki na elo côté bazalaki na libungu tulu. Sénateur Gentini Ngobila Mbaka abakisaki na koloba na kotongaka 120 magasins. Hassan asalaki oyo babengaka construction anarchique. Likolo ya bakanivo ba toilette ekomaki bongo boucher. Salité ezalaki makasi na zando oyo etindaki ye ayeba na kozwa décision ya kobuka nyonso, surtout que monde entier ezalaki na covid. Décision na ya kobuka zando efingisaki ye makasi na ndenge ya koloba te. Na appui ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décision ezwamaki pona kosilana na libanais babengi Hassan pe koluka ba partenaire mosusu. Sofibank nde bandimaki ko financer projet à monene oyo pe ya kitoko ya kotonga marché central ya sika na ville ya Kinshasa. Société Sogema en collaboration na société ya ba chinois pe misusu ya ba français bango bayaki boyoka $54 millions américains monté un financement oyo Sofibank andimaki kofinancer kasi na condition que ville ya Kinshasa ba fongola compte oyo ekopesa bango elikia hôtel de ville ya Kinshasa bandimaki bongo fongola compte babengi séquestre le long na compte wana mbongo ekomi déjà $34 millions américains boyoka modalité ya gestion ya ndenge bayokanaki Sofibank, société Sogema pe ville ya Kinshasa et longo na banque bango bako financer projet à monter à 54 millions. Boye bako gérer marché pendant 4 ans et demi. Pe bako banda kozwa 60% par mois. Sogema bako banda kozwa 20% par mois pendant 25 ans. Pe ville ya Kinshasa bako vivre kaka na 20% pendant 4 ans et demi.
compte ya ville ya Kinshasa mutu akosimba yango te ti mokolo marché ekosila. Kasi selon ba accusation, Gentini Ngobila Mbaka alia mbongo ya ville tope ateka zando yango ezali ya lokuta monene penza ndenge maréchal Mobutu abandaka koloba. Boye batu ebele bapanzi sango ezali ya lokuta. Gouverneur honoraire akamwe pona koloba ke ba gouverneur oyo baleka bavanda kimia. Kasi ye oyo après 4 ans et demi a copé sa ville ya Kinshasa 80% mobimba ya gestion ya marché central oyo ekoyamba 80 000 vendeurs, ba magasin, ba chambre froide, ba banque pe misusu yende kaka ba poni pona kofinga atanga ki misala na ye oyo ezali komonana na miso ya bato nyonso sima ya 4 ans oyo asalaki na ville ya Kinshasa. Avenue Elengesa, Pont Lubudi, Avenue Kikwit pona kotanga kaka wana. Bosimba que depuis 1960 pour Mbale à Liboso, ville ya Kinshasa et ça avec exploit ya boye na reine ya Gentini Ngobila Mbaka moto ondimate andimata misala nae. Ba reporter info lingala journal ya peuple pona peuple basola kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisa bo expliquer ndenge nini situation ya bamvula ekozala na mois d'avril pe ya mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les Nord Kivu et les Sud Kivu qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Honorable Norombungu, initiateur, il y a complexe scolaire Maman Pemba Azalaki na réunion week-end leki na ba personnel pardon, il y a école pour na kosala évaluation il y a misala nyonso elekaki na salle de fête na ye na quartier Mutoto na commune ya Matete. Riti mapinde ladi land. Qui veut aller loin ménage sa monture ndenge kaka balobaka na lopoto. Honorable Norombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba azali kokanga maboko te, azali kolukaluka ndenge nini kosala poete flambeau ya complexe scolaire Mama Pemba eye batango nyonso na kotelema. Weekend eleki asangisaki ba responsable nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki bongo na salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete. Nyonso wana ezalaki occasion po na honorable Norombungu elongo na ba responsable ya école baye bana kosala évaluation kotala tala ndenge nini ba trimestre mibale elekaki pe
pe koluka ba stratégie ndenge nini kosilisa trimestre oyo ya suka babengi 3e trimestre nyonso elekanaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu elongo na personnel ya complexe scolaire Mama Pemba basololaki pe batalaki ndenge nini école ezali kotambola pe koluka ba stratégie ndenge nini bakotambusa école même pona année scolaire 2025-2026 nyonso elekaki vraiment kitoko. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba Honorable Nerombungu azangaki te ko féliciter ba responsable école ndenge bazali kosala mosala pe ezalaki occasion pona kotalisa ke parmi ba école oyo eponamaki na ville ya Kinshasa pona koyamba semaine ya science pe technologie. Complexe scolaire Mama Pemba yango pe ezalaki parmi ba école oyo eyambaki milulu oyo nyonso wana ezali kotalisa ke misala niveau ya complexe scolaire Mama Pemba ezali komata se komata nde na suka ya réunion oyo préfet ya école complexe scolaire Mama Pemba azangaki te kopesa ba précision kobima na une réunion purement stratégique pour traiter moi ba point ebele ya liboso ezalaki évaluation ya ba activité ya deuxième trimestre. Comme vous le savez, tozongaki deuxième trimestre depuis lundi pe mukonzi après ko uta na voyage lelo asangisaki ba cadre nyonso oyo badana responsabilité ya gestion ya complexe scolaire Mama Pemba yango wana tozala awa ko présenter musala tosala ki na deuxième trimestre et puis ko pesa ba projection pour na mbula oyo ekoya 2025-2026 pe troisième trimestre oyo banda déjà une semaine passée. Kozala na Mama Pemba 1 déjà na 2025-2026 tozali ko yangela encore école ya mibale oyo tokobenga na kombo ya Mama Pemba 2 oyo eza na avenue Mwanga quartier de la paix commune Kisenso. École wana ezali kofungama donc tokobenga déjà baboti ba koka déjà koleka ko visiter école wana batala ba condition oyo tozali kosala na école wana oyo ko permettre que bana na bango bazala na esika ya malamu oyo bazali kotangela aye nyonso ebandaki pe esukaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akani kosala lisusu makasi po ete complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours parmi la meilleure école na ville ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo oyo ezali cadeau moko kitoko. Honorable Nerombungu apesi bana ya ville ya Kinshasa bijou oyo complexe scolaire Mama Pemba. ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ne pas na mukuse elongo na ministère ya intérieur pe ya transport balengeli milulu moko ya kafu o ebengami identification pe formation ya bakumbi moto bolanda ba détail oyo. Ozali mokumbi tukutuku tope motard. Ozali na mokumba monene na ekolo kasi bokengi na nzela pe mibeko ya mosala ezali na ntina mingi na Congo démocratique. Nayango, ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique n'est pas na bosangani elongo na ministère ya intérieur, na ministère ya transport, babongisi milulu minene na oetali, boyebi, pe mateya ya bakumbi tukutuku tope, identification et formation des motards. Ezali likambo na yo. Mabongisi yango ezali pona kobongisa bokengi na nzela tope sécurité routière kopesa tope kokamba na malamu koleka mosala ya bakumbi tukutuku na kati ya mboka ya Congo démocratique. Elongo na ONG Nouvel Espoir pour l'Afrique ezalaki ndoto tobule pe tosali. Ba reporter info lingala bakenda ki na école babengi Pulumba na commune ya Selemba kuna école eza na compte ya gratuité kasi bana bakimi po ba enseigner baza non mécanisé bazotangisa ndenge nini bolanda reportage oyo. Likambo ya gratuité na enseignement primaire na mboka na biso esunga ba parents ebele pe to mona to ya scolarité e mata makasi kasi bosimba pe boyeba ke bisika misusu gratuité oyo emema ba problème ebele lokola awa na école oyo bozali komona kombo na yango Pulumbamu tozali awa na commune ya Selembao yango etongama kitoko ndenge
kaka bozali komona kasi ekoma na yango école moko déserte ba élève bayaka lisusu te tunanga nini motif ezali baenseignant pe batangisaka lisusu te po école ekoma na gratuité kasi baenseignant bazali mécanisé te baboyi na bango kosala mosala ya punda na passage ya bareporter ya info lingala boyo kambela oyo ebetamaki oyo bande tongama eza na arrêté te tosali déjà 11 ans école eza na arrêté te biso baenseignant toza mécanisé te tozo vivre kaka boye na bana classe kutu bakomi na bango kokima mpona nini baenseignant bakomi na bango fatigué bakonzi batala mpenza likambo na biso papa bisika nini totoke te nini tosali te nani tokomeli te me bazo répondre biso te siko toyebi te tosala nini me bango bayoka mawa na biso bana bazo bénéficier na gratuité te tala combien de bana misala nini batima kitoko boye baklasse kitoko mais bana bakimi mpona nini biso baenseignant tokomi fatigué donc bayoka mawa na biso baenseignant bafuta biso promulgaki gratuité de l'enseignement mais gratuité oyoyo eza injuste. Pourquoi? Parce que l'école nous bazo bénéficier na gratuité oyo ye moko abimisa ki chef de l'état mais l'école nous bazo bénéficier na ngoti tel que biso oyoyo ça c'est notre 11e année tozo ki ndiko 12e année l'école une école construite par ye moko l'état tongi école na ye mais école les a arrêté et là qu'on doit bloquer biso c'est l'arrêté donc vraiment toyebite soki kongwango ndenge nini capitaine toza kati ya capital ozali que non ba institution no se fandi na Selemba ou na Selema toza na sud ya Selemba ou 1 na province ya Funa na commune na Selema na Kinshasa avenue Malunga ni numéro 52-54. tobandi ke ministre ya EPST pe ba autorité misusu ba kozala interpellé pour na ko résoudre problème ya école pour le Lumbamu ba mécaniser ba enseignant pour ba na pe ba bénéficier d'un enseignement gratuit. Police nationale congolaise Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama jetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Quartier Badara na commune ya Sele eza na problème makasi na likambo etali érosion. Bolanda reportage oyo. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esika nini secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli ba problème ya érosion oyo to comprendre que ba bal ezala ka bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki yaki mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien vers ba 5 heures érosion salama le tisco tozo comprendre l'érosion te soki ndenge tokosalama biso moko population tozomeka ba renfort moko tozokongola mbongo na quartier toluka sortir na libulu yango mais tozeba tosala ndenge tosengi ba aide
na bino bakonzi ya mboka botalika manzela oyo badar eza commune moko monene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Merci la confiance et fidélité bozala kanango na info lingala journal ya peuple pour na peuple soki bosepela ki na yango ba merci na héritier mapine kwa superviseur ki édition ya mokolo yo concours rédactionnel ya Nathalie Kaila grâce pour ba Perite Kindu montage et simamaki et pas ya Fabrice Lundombi na Christian ki angebeni na sima caméra tozala ki na Igor Tinga na bino tokutana na mokolo ezali koya au revoir.